ingénieur Raf Ngindu, en tout cas boss na biso ba gros bisous, en tout cas musale qui est à liboso na bois qui est vraiment ba fleur qui est toujours liboso pour 100 yo na minute on a soit kaka o sala ka pasi makambo ya kindumba o ba finga biso, mais à part ça nyonso na facilité bien, mais quand elo sala ka pasi o lingi mobile na yo amemi pa ba belle famille ok kuna ba komoloba pourquoi lingi fi wana ndumba chel boye amemi pa ba camarade ne miso ba commencer à rolinga lingo na Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu, vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo promo oyo ezabu ya musamba te tembe na mutu te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV o boya sel mokili na esia ingénieur a fini nous petit non monsieur ouais Congo promo TV toujours en direct pour la partenaire Belgique la partenaire ouais balobi Raf Ngindu Congo promo à suivre come on yambi toujours idéologie ba bibola nango li solo oye ok esimbi aspect te masolo se fond mais silite Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui nous doit biso de côté à Tina qui Tara Congo promo, de côté à partout. On va limiter sur le côté à partout. Donc, on a vu biso Congo promo numéro 1 site tout Congo promo. Pour Congo promo, Congo promo né au site quand on a BT pena pour ça site. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV, Raf Ngindu number 1, Babi 001, Talara State, niveau Matoso, aux Arabes États-Unis, niveau Baboy, il faut qu'on aille aux États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va aller battre tête à la biche, mais c'est pour le Congo et que les bouches. Raf Ngindu n'a pas passé une salle. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux salles. Tout le plaisir est pour moi de vous servir et surtout de savoir que vous êtes très nombreux en ce net moment pour suivre déjà votre émission préférée News des Kin avec moi Betty Masengu. Et bien aujourd'hui, chers fans, je reçois pour vous, pour votre plaisir, votre star préférée, Jolie Yasmine. Nous allons parler avec elle par rapport à son absence. Et aujourd'hui, donc, Monsieur René Kabasele. Donc, merci beaucoup pour vos soutiens et pour vos questions. Merci beaucoup, merci infiniment à vous, René Kabasele de Bruxelles, René Kabasele Wetu. En tout cas, merci beaucoup. Question nayo. Question parce que question te retourne en Jolie Yasmine. L'émission est bilingue, hein, chers fans. Nous parlons en français en même temps en lingala pour la meilleure compréhension de tout le monde. Voilà, je suis déjà avec Jolie Yasmine, à qui j'ai dit bonjour Yasmine. Bonjour Betty. Bonne santé. Oui, Kitoko. Kitoko. En tout cas, Kitoko Kara, et donc ils ont mon ala, santé za Kitokos na Kitokos. En tout cas, tu sais peu koyamba o lisus na news de Kin, bien que ça fait un bail, au monde na rasusute, le lo penza to kanga yo penza, hein, to kanga ne balobaka, to kangi ngolo na ba poil na e, to kangi Yasmine mobimba na news de Kin. Voilà, ba fan o balingaka yo, o bazolanda o susu na Congo Promo TV na émission News de Kin avec moi Betty Masengu. Un mot na bango. Bon, en tout cas, ne peux pas gros bisous, bilonios tout, ba fan nyos tout ya Congo Promo. En tout cas, sans bino vraiment abisso toi mystique quoi, ba gros bisous quoi. Voilà. Merci beaucoup Jolie Yasmine. Okenda. Betty Nazali.
bozomonana te baabsence ebele bafani bazodeklare yo balobi Yasmine amonanaka susu te obala yango otiki no théâtre to nini soki ezaki mpona libala na okotika théâtre te théâtre eza mosala na nga oui nde bato mosusu baza bureaucrate bazali me nga sikoyo mosala na nga eza théâtre na okotika yango te parce que soki natiki théâtre nakomi chômeur oui natiki te oui. Ozo continue toujours na théâtre mais comment ozo combiner tous les deux théâtre madame maman na ndaku occupé bébé koto epai occupé papa koto occupé susu no ba actrice na yo ba acteur na yo olukaka kosala ba pièce théâtrale koluka ba idée wana nyonso wana ozo combiner ngo ndenge nini beti ezaka question ya organisation parce que premièrement naza na maman l'air oza mwasi oza maman depuis tozali bana mike déjà bande kolakisa biso na ndako il faut sala boye l'air pe tozokola na ba occupation oyo lelonga na koma nango na ba toujours ko sala ba part des choses air ya boye na sala boye air musala eza air musala air yo s'occuper na batu pe eza nango oui na ezaka question ka ya quoi ya koyeba quoi ya koyeba ka ko partager ba temps oui. Donc, ils ont besoin de normalité, ils ont dérangé par rapport aux alagi non yomo ko joli Yasmine, sans bébé, sans quoi, donc célibataire maintenant, joli Yasmine, maman, ils ont besoin de normalité, ils ont compliqué tes places non, Betty, hello au moroté, n'ebika que hello onions tout départ na ngweza ka passer parce que eza hello romoro eye pour et pas nanga pour la première fois, eza passé. Mais non ça ani nazo obligé leur déjà ba comme benganga maman tala kaka il faut kana sala tout oui il faut na sala tout. En tout cas, merci beaucoup, très bien répondu. Hein? Voilà, jolie Yasmine. Mais pourquoi ba pièce théâtrale na wezo le kasuna kinte na ebité ezanini na kin awa c'est comme si ba fan bazo zwa ote. Non Betty ezate ke ba pièce nangezo leka te non ezoleka. Binomo boyebi banini oekoyaki awa ke fallait ba chaîne nyons tout ekota na TNT parce que par rapport ya chaîne onga ande koleka Congo Media Channel ekota na nini na Blue Sat sikoyo par rapport pe atakeze lokwa sika nane koti na bandako ya batu mingi vraiment ti yango esali ke esala nete kitsa moi groupe mukeme na leka na télé na nini na Congo Média toujours kaka na chaque jour kutu surtout kuna kutu chaque jour ce ka na nda kuna osombi Blue Sat ezate ke na sa publicité pour na yango mais nazo lobaka par rapport que ndo lobi ke nazo mona na te non nazo leka oui. Alors côté Banzonding oui Betty bon côté Banzonding bon c'est comme si n'habite soit na solo la na yote peut-être nan de kono mususu côté Banzonding vraiment na linga lisu biloko wana vraiment lisusu te na koma ko préférer ceux qui muto monani exemple vienanga Jos Mena ou soit Jacques Boloma ceux qui monani que à produire nga wana na sala mais oyo que ba bengi ngana ke ko sala vraiment eza moi passi pour le ma solo vraiment que il sou bien te potaka lelo to komi ba maman na sa musa par plaisir te eza na sali musala na zui muke na maboko quoi oui. Mais liboso po bando zwaka mike wana jolie Yasmine obongi na ona vie yango ko moboya ba mike wana ba pesa rabino ya liboso Betty ya liboso ezaya muke te ezale vraiment que au sali musala sentir vraiment que non au sali musala ba obenga obole monsieur pas vie na ngala monsieur Hermen Kaba Yasmine yakabo dès kazo futa o se retrouver vie na nga Gilles Bavant ba gros bisous place oza Yepe azalei que ce qui a bengi o ki osali musale pa Gilles Bavant o se retrouver mais sikoyo babilo kwa ala mso fandi ke o ba benga o ke boy babilo mo mike non wane simbate simbate oui simbate oui. Ok, voilà, en tout cas, merci beaucoup, jolie Yasmine, parce que les fans vous déclarent moi trop pourquoi Yasmine a un suna banzonzing te donc ABC Bino qui banzonzing et beba lango masole beba quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais jolie Yasmine, comment vous avez se comporter vis-à-vis à ba fan na yo
parce que lelo oza susu ndongo ozalaki Yasmine akalate ezalaki moko Yasmine yoyebi kaka nde masolo ebetama mais que lelo mpenza okomi mpenza maman ozo se comporter ndenge nini na bafani na yo? Betty, bon, ezaka question ka ya koyeba kaka era musala eza era musala soki wana ke sengi ke naza libanda naza na kati ya musala so bafande bamesana kaka kobenga nga tokosolola tokosola de tout et de rien parce que wana eza era musala mais soki déjà nazongi na ndako na nga wana nakomi pe mama ya ndako nakomi kosokipe na badevoir na nga oyo ezozela nga na ndako. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, chose grave, papa peki sur te musalo ya théâtre. Pour mingi na mona rara soki muta bali bia boti atiki théâtre. Même na ba danseuse et mona rara, papa a autorisé yo. Oui, non, a un problème te. Azali na problème te parce que ça qui ça qui yondo boyo le vite. Le quoi déjà na Yasmine na public wapi ba fan ba bele dans roti comme musalo te. Est-ce que papa pesa ki accord au continuer ou bien yo moko nde mutu o linka au continuer masolongo? Omoni ke ti papa ya akutenga na musala oyo ti pen lelo oyo na komi mama na kati ya ndaku aboyite ayebi ke eza musala yango atikinga na sala na ngango mabende so musala ngo ezo memanga na nzela mo ya bien te mais so nayebi que na ke heure na nga musala eza na ke de 9h à 14h na zonge jour à tournage mercredi wala nde peut-être na kozonga le musuba 20h 21h ça dépend kaka mais eza ba heure déjà na nga ayebi ke heure oyo eza heure musala heure oyo eza ba jour pe oyo na bimaka te na za na ndako problème eza na ngote yeku côté wana carré vraiment ba gros bisous place ça bon elo ndeke no kombone so na bina loba ngo sikoyo ba au moins ba to o ba lingana ba Yasmine te na boy na minute mabona ba ba oziaka na Facebook ba ndo lukai bon talaka moyen na pesa est-ce que azaki tokoka lo Yasmine est-ce que aza boga est-ce que oui elo kwa la ndeta kaka ye moko ayebi ke na lingaki mingi parce que ce que la minute on a bina pesa kombo na boy ba ndo lukai vraiment na ba Facebook yango na garder kaka ba nini quoi ouais. Voilà. En tout cas, ou soit au bangela oui, bien sûr. Betty, yanga il faut na bangela wa pe na ndenga solo yanga vraiment il faut na bangela na mitia kinga te ki Yasmine tete yanga vraiment il faut na bangela il faut na ba ko protéger parce que ce là nga moko na komi ko exposer eza na ba misu pe bazalaka wana balukaka ke Yasmine azala bien te na vie na ye baba ndaka olukela nga ba problème ko tia ba songi koloba ba n'importe quoi ba misu pe ba yo sopi c'est pas né vraiment yango ka que il faut na protéger na bomba yango na quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, jolie Yasmine. Mais Yasmine, pour raison, il y a maternité. Au Pema qui n'en a pas là, tu au Bota, des gars Wale. Maintenant, déjà, ma solo et Zongeli. Et là, on a même les fans de Sika. Autant oui, jolie Yasmine, à ozong à sous na scène, ba fan déjà ba ko sauter ba ngonyos, ba ko sepela. Dès qu'on posait la question, on a dit viens dans Ruben, vraiment Kwame na habité na Piccadilly. En tout cas, à Tunenga, au moni Betty, biso tozaka batu oyo, to baksara toujours implice. Parce que les bossons n'atika na oza maman, est-ce qu'on a remis maman? Na apprendre l'issue est belé, disons dès que nazo zonga l'issue na scène. Et Zara makambo bien, makambo moi attends moi implice les sous et bakisama les sous parce que makambo bien on a auto vivre en aussi car open azo continuer ko vivre non mettre en scène pour CP la cara ouais. En tout cas, merci beaucoup. Car on a réponse au PCB question sous question mon pays bota manaka tuana. On rechange moi ba rôle à tourner des ala qui sous jolie Yasmine a joué femme célibataire, a joué ba rôle mon comme donc il y a bongo quoi. C'est que le lo comme madame, comme maman donc façon à tourner la scène et rechanger ou comment? Ouais, vraiment, ce qui a changé, c'est que les actrices à solo, quoi.
c'est que naza actrice à solo te parce que actrice à solo nyons tout o ba pesa e asalaka aussi longtemps non na ye munene te nazo garder ka taille na ce ba bina jouer élève na ko jouer ce ba bina jouer nde ba mesana ke o ba ni ko jouer ba chel na ko jouer sœur en Christ na ko jouer disons nyons tout na ko jouer et c'est que comme lelo na komi mama na katanda kunanga nde e empêcher nga ba rôle mususu na jouer ngoti parce que ezala batu misusu le musu et ça là ba on ka plaisir là Yasmine aleka na télé a sexy hein na profiter vraiment un peu si ma copine à moi Cécile Bilonda ba gros bisous na Canada et ça là bango bien l'air ba mon na télé na za sexy et ça là bien na ko changer le mon côté parce que za musa na nga komi maman komi madame toujours sexy papa pa ndimi na edo MOP ba puta wana ba teni wana obando beto nongo te do otikala ka Yasmine o Yasmine nanu na komi munene te parce que eza biloko mususu ezalaka par rapport pe ya taille cela mususu na ye munene bilamba mususu ekosimbanga lisusu te yango na ozala obligé na changer accoutrement mais soki nazaka na taille o kaka o nazaleli boba mais pourquoi pas ekozala pe ke non na komi nanga ta na ba 40 ans 50 ans mais ceux qui ont gardé taille yoyo il y a un problème te hein ah ouais. Voilà, merci beaucoup jolie Yasmine mais Yasmine o reprochera nini na ba ninga la yo bandeko na yo bosalaka même musala donc ba comédienne mosusu o reprochera bango na nini mais vraiment franchement pas de reproche franchement voilà des biso bato ça musalo to linga na biso reproche te to linga conseil te c'est que na lo no reprocher bango te ezaka oui ezaka que ngamoko na tala ndenge nga mona za ko se comporter soki nazo se comporter bien te naza na bato o baza tout autour na nga naza na ba Rabi Mavinga ba Bolzi Bosange ba Nenette Mashkot naza na ba Vinda Gartini ba Fanny Mayamba ba oyebisanga que quoi maman parce que ba va benga nga mingi mukulu boye vraiment bien te oui non yoka bango mais que na fanda ka bona bandolo ba exemple ba fille théâtre boye non to yoka na so conseil te oui to yoka te yo yoka conseil boyo soneti nde ba bengi ba fanda okani ba Orlando ba Yasmine loko ko mama tika kaka ki sexy wana est-ce que yo po yoka po bi ke bino ba fille ya théâtre ba comédienne boyo kaka la bino conseil te boyo kaka reproche te mais est-ce que yo kaka bon ki sexy wana ezate ke eza na kati ya musala ce rôle esengi ke naza sexy na ozala sexy alors ce yo muto yebsinga ke Yasmine tika ki sexy aussi longtemps que pièce nazo sala esengi naza sexy au moins te ke yo muto lingo bebisela musala na yo kaotie na sala oyo ndenge sengeli omoni na sens wana na lobi bongo par rapport que entre biso exemple la pesi exemple camarade nanga Mamisa Chama na reprocher le romoro peut-être comme aza ami nanga aroyoka mais ce siko ke non na ke loba e pas mutu moko boy alors loba Yasmine nanga laksani na linga mi mona ye sainte non yango kutu côté conseil vraiment franchement na conseil ya opesa baninga nanga ti oui voilà en tout cas merci beaucoup mais ndeka ba fan ba benga rabino balobaka mingi nini na bino ba fille ya théâtre ba comédienne balobaka na bino nini bandumba tolinga mbala batu to bandumba c'est l'exception voilà kino yo donc elengi nango nde yango yo zolukelanga ba tolobaka vérité to finga te mais toloba vérité vraiment bon baloba biso to bandumba tolinga mbala batu yangwana bon nga na mobile na nga le contrat kutunde batu misusu wana o ba finga ka biso bandumba bango nde kula musu ba onde balinga bimbali na biso wana nenga solo vraiment o tala bola musu mobile nga laxinga bo tala ba fi okutu basala a théâtre te bo sopise pa na ye zwa sikoyo na bango na biso bana ba bandumba ku biso ba fi a télé pour nga so exemple na za moins sérieux so na bi ke na kota na kela musu na matonge ba oyeba ke Yasmine alekaki mais soki sikoza fi moko oyeba na ti okoti ti obimi nani akoyeba ke okotaki place bo obima place bo non biso ezalaka ke par rapport nde toleka na télé bato ebele basepela na biso yango pe
par jalousie pe yango pe bana basi misusu pe ya mitema mabe nde bakanisa ke to bandumba neti copine nanga Sandra Direkoi na Belgique ye jamais pour a moi si kitoko nga mona ka basi kitoko jamais ba finga baninga na ba basi kitoko mais toujours batukaka o baza peut-être inférieur au moins mutwana leki ondo ofana na po bando finga o bando lo ba n'importe quoi pour nae c'est ça quoi. Merci beaucoup, très bien répondu. Hein? Donc, fan qui réponse il y a jolie Yasmine à bon que à répondre à vraiment bien et voilà. Mais Yasmine depuis le banda théâtre, depuis un année, nous avons rappelé les sous. Depuis 2003. 2003 au côté dans le monde de théâtre les autres déjà en 2015 ils ont déjà ébélé hein c'est pas une mince affaire ils ont ébélé mais bilan et Yasmine ils ont dégainé. C'est positif. Oui, c'est positif vraiment. Ah oui. Bilan est vraiment positif, bilan est bien. Soit kaka ça la ka passe makambo ya kindumba o bafinga biso. Mais à part ça nyonso na facilité bien. Mais quand elo ça la ka passe au ligne mobile na yo amemi pa ba belle famille OK kuna ba komoloba. Poko lingi fi wana. Ndumba chel boye même pas ba camarade ne miso ba commencer à rolinga lingo na se vie la nga jise di boko yebi makambo na betelaka ba komo linga lingo na se parce que ba mona ya biso neti to ba ndumba ka côté wana nde na mona par rapport à musalo to salaka nde côté wana vraiment moins inconvénient mais à part ça pour nga vraiment c'est bon. Oui. En tout cas, voilà. Merci beaucoup Yasmine. Mais question au penza eza pona bandeko yo balingaka yo oyo bayebi ke Yasmine akoma madame, Yasmine akoma ne mama. Oboti mwana mwasi na pese ba bisous bébé kitoko félicitations d'abord. Merci Betty Masengu. Mais lobi so ikara mwana na yo alobi mama nga pe na lingina sala théâtre na lingina koma lokola yo réaction na yo ozala nini? Bon Betty wa vraiment na loba par rapport ne mokili ezo évoluer po na nga na oboya te mais na olinga te asala ngo na Congo non je préfère ezata na Hollywood parce que biso ba congolais mte mama be pe mboka na biso ba considéraka disons ba star ya mboka te quoi. Oui pour nga mwana nga so lobi ke non lelo lobi akomane actrice non boya te mais na Congo te. Oui na libanda mboka c'est bon mboka wane sala bien na ba Amérique kuna c'est bon mais kaka na Congo te. En tout cas, merci beaucoup Anna. Fan pour comprendre très bien réaction il y a jolie Yasmine. Voilà, rien à dire, ils a avis na truc en vouloir y était. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais jolie Yasmine, que penses-tu il y a théâtre congolais? Théâtre congolais, ça va? Ça ne va pas? Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Bon, Betty, ezo dépendre kaka bon ce tobi na ndenge vraiment ya nyons tout ezo marcher vraiment bien te. Ndenge oui eza ba makambo ze belé hein eza vraiment belé parce que tozo tala bande ko na biso o ba bande musalo yo après biso bazo évoluer très bien vraiment mais biso ezo dirait to tournaka en rond. Oui mais nde toyoka kaka ba biso il paraît que gouvernement ya bamboka ne kota makambo ngo mais biso to sala ka na ba effort na biso kaka personnel comme ponanga eza passion ya on a continuer ka ko sala ngo mais ce na bi que ba pasi msusu o na mona pona musalo yo non nazale mutotika mais comme na linga kango yango toujours na sala ngo kaka. Oui mais ce ba peut-être ceux qui ba aider biso ba chebiso maboko peut-être to ke liboso. Oui mais na musa na bino théâtre bozana na mutu moko talobela bino nde to monaka ba musicien bazana mutu na bango moko boy s'il y a un problème ba ke mbango ko beta porte na gouvernement bongo bino pe na théâtre na mona net bozaka soudé hein au mona comédien moko be comédienne moko akufi bino wana nyonso mais est-ce que pona ba biloko bino moko ba difficulté bokuta ngalango
au délégué à Moutoumon, qui est le gouvernement. Est-ce que vraiment il y aura ainsi que Bazate, Bazana Bango, on peut c'est exemple il y a des musiciens. Est-ce que non seulement Bandino n'est pas des musiciens, est-ce qu'il y a Bango pe Simba et Simba na ngote. Et bon il y a biso ne Simba et Simba na ngote. Biso tozo prier ne et Simba. Mais et Simba na ngokati. Oui, parce que magambo no loba nini gouvernement ba yebi ngote. Bayebi to zape na ministre na biso bayebi chaque butu mo itolela ka bayebi bon ezaka jour kaka otorola to la mkaso to mo makambo échanger to sepela mais ça était bon to sani. En tout cas, merci beaucoup Jolie Yasmine mais bafan bazolanda yo Kalate déjà ozozongela susu musala na yo oyo ya théâtre oui déjà na banda ki ba répétition toza pe na ba tournage déjà bientôt tozo banda na RTNC 2 oui j'espère na koluka kaka pona pesa ba programme news tout quoi oui wana kuterozanga depo wana tokoya penza na lieu na bino répétition tozo vraiment na groupe mobimba po na yo kanet acteur na yo actrice no musu ba kimio eza vrai ou eza archi faux non eza faux omoni nga yeba ofa na bana nga ba oyo baza oso yoki ope asala kombo na kati ya kwanti coin bango nyonso tu baza ba oyo peut-être oyo so omoni bango quelque part c'est que bango nde babeti na munoko ke non na uti pa Yasmine mais ba misusu o bazalaka o tali mutu boye exemple bolzi bosangi est-ce que o tuna eke o uti wapi des choses o mona image ya kwanti coin bango batwana nyonso tu baza ba Fanny Mayamba bazali ba Gertini bazali tu vois bango nyonso tu baza na bango oyebi kaka malgré na zwaki moi repos mais groupe ebandaki kotourner nango ebandaki kofonctionner nango très bien quoi. Mais otangi mutu moko te ye pe na groupe otangi mingi wana basi mais na mibali pe eza na mutu moko pe ayebani fort botournaka trop na ye Rabi otangi te ye alongwe te aza ye vraiment coach te ye coach vraiment azali Rabi Mavinga na pesi o ba gros bisous place oza na profiter pe na pesa vie na nga Didier Masuki ba gros bisous place oza na madame na ye Nadine Rabi azali toujours kaka ouais. Merci beaucoup Ndebiso toyora ki babi batumsu bakimi balobi Yasmine gaz ezali susu te Yasmine akomi na trop palais comment occupé na era mingi bébé occupé papa koto musala na yo ya théâtre o s'occuper li sous nango te Betty jamais na ko négliger moi musala o e pa nanga eza papa eza mama au moins batumsu l'air bazape bazotu nanga oh yes boy na yebisa bona na musala musuti musala nanga eza théâtre alors na ko négliger ngata mko mokoti oui ata mko mokoti nde naza boye oui c'est vrai nazwaki repos ya maternité mais groupe langa e bezala nango kaka baleka kaka bakoki matenga na mukulu taka leader a pembe voilà mukulu leader a pembe wana polémique siko wana obwakeli nani Betty wana zo ebso vérité eza ngate nga kutu na lingana nga ba surnoté mais eza ne kaka bino moko babi tellement Yasmine abimaka te Yasmine po apesa mutu interview basala émission alingaka te Yasmine amonanaka te mukulu euta wana yanango te ki obia nini te eza ne pesi vie na nga eza itanga ba gros bisous yende bomeza mukulu kopesa nga to sala émission mko nini eza te ki ona ndenge mona fainka na lali na la muki ki ona mi pesi a partir à lelo nga Yasmine ko mukulu non euta ke pa batu ouais ya wana. En tout cas, merci beaucoup, rien à dire, rien à commenter là-dessus. Voilà quoi, donc, et merci beaucoup, Balobi, biso tuzana la biso bana ya Nzambe, babi ata mukula zo kima na eba journaliste musu mais news de kin avec Betima c'est une Congo promo jamais kima. Voilà, merci beaucoup, jamais rata quoi, voilà, merci beaucoup. Voilà, mais Yasmine, et ça la rondenge nini, tango le kananzela ba obelelo, Yasmine leader, maman présidente, mukulu. Et ça la rondeni. Plaisir. Tika Betty. Cause artiste et elengi. Oui, et ça là vraiment plaisir. Ce mikolo là, oh non les kabat bo changa kate no mona ngo
vraiment ata yo moko te ça là nga vraiment plaisir leur dans le cas Yasmine bah bonjour pam bah oui c'est bon ça là nga bien voilà oui mba ngote na ko lemba te parce que za musa na luka kit na ko lemba te oui papa a ebisi OK a obligé yo voilà kutu donc hein et là quand on tes papa a obligé yo abi c'est une obligation tu dois laisser le théâtre tu dois s'occuper à la maison ou s'occuper na bébé ou s'occuper na misala na ye ko sukola bilamba na ye ko lambela ye biloko nyonso ya ndaku donc o ça la penda femme ménagère réaction na yo rozalani bon omoni beti nde o poser une question au koti ke non na s'occuper na bana na s'occuper na ndaku na s'occuper au moins nyonso wana beti tine na sala musalo yo na sala ngo déjà yango petit sikoyo atikeli ngana continuer musala o ya théâtre parce que so ezalaki ke na sala kangoti na sala ngote a opexanga parce que lo bakeno yozo pesa importance na musala na yo aussi longtemps bilamba baneza salité nini o s'occuper na mona bien te omoni mais soki na zakaka ko s'occuper na mobile na bien na mona na bien na misala ndaku très bien bon na ebite so idée ne routele wapi po ayebisanga na tika peut-être pour na ba dérangement wana ça peut arriver net inde ba dérangement wana ba benga au trop na ba téléphone ba air tardif emsusu yo oza masolo mo na papa fana bengi mutu mo kande ba dragara trop là babilo quand soit papa le bi j'en ai assez plus question il y a théâtre Yasmine tu dois rester à la maison si ko yo lobani babi femme soyez soumise donc yo boya na soumission hein non boya ngoti au moins vraiment question vraiment bon na lobby kaka parce que eza opposé mais na ndenge vraiment ya réalité idée jamais ekoyela mobile na mutu ke na tika théâtre parce que ayebinga nde nazalaka na yebisake de tout et de rien parce que yo mutu aza confident na nga ya liboso nde olobi ke la musu bafano babenga ba air tardif fon na nga soki déjà ekomi 22h na yambaka na nga te tu vois nyonso tu wana ezaka mpona respecter mobile na nga aussi longtemps nazo continuer kaka ko respecter ba oyo ya lingi na sûreté ka oyebisanga ke natika soki siko ayebisi yo réaction de Rosalani po yo lobi on dimite ke ko ya mais soki eye olobani soki siko eye bon ça va que na lobi bon chance pe naza présidente et Rosala larme mususu boromona nga na image te mais na misala na nga groupe na nga ko continuer parce que larme mususu ponga na komaka et Rosala ba histoire na nga nazo koma mais batu mususu bazo jouer o mona ke nazaka kana kata musalana c'est que za pasi po atikanga e koza na scène nazo mona na te mais na coulisse nazo komana nga ba nini ya na un problème te oui ma vraiment hein voilà koto wana vraiment ba fan boyoki hein pona bato peut-être lobby bobeta maliba kute ndenge ni Yasmine on mona na soute apesi réponse hein mais na te o décevoir bango te parce que ye moko na zande aza leader ba fan nyonso ya za numéro 1 ba fan nanga Voilà, en tout cas, merci beaucoup Yasmine, bafan bayoki vraiment très bien et surtout naba obalingarayo mingi. Mais relation na yo naba ndeko na yo zarandenge nini? Est-ce que ça en a relation moi bien pour yo bio zarano mukulu? Yo mingi obomba manga quoi. On a penza idéologie à papa chéri bien piana. Est-ce que vous avez une relation bien naba ndeko na yo? Bien sûr. Banane. Basé belé hein. Basé belé banani papa lema bana vie nanga masasi mami Sachama Solange Mboyo basé belé vraiment basé belé merci beaucoup Yasmine mais na bande konyo so ba joie ba sala musala moko na yo nani openza zara préférence ya Jolie Yasmine bango naloba bango nyonso tu kaka bango nyonso tu parce que na bango nyonso exception pesant raté hein baroza na rebelle mais moko na tout isaro motema makasi lai bazé belé o mona bazé belé pour so na bandi au moins ka bato na ototanga ba nsiko so na bina continuer ti émission aussi la bazé belé pour so na bika moko e bo ba misusu wana
Vraiment basé belé beti, basé belé pour moi qu'on attend à bango exacté basé baleke belé. Baleke belé vraiment. Merci beaucoup Christian Bouy, merci beaucoup na René Kabassele way to de Bruxelles hein? Donc René Kabassele way to de Bruxelles donc toko zela rara sepelisa betima sengu ngapena sepeliso na news de kin karandeza la my friend Ricky Nemiala hein Ricky Nemiala kuna la mikili donc sepelisa betima sengu ngapena sepeliso na news de kin karandeza la Ricky Nemiala my friend hein? Donc merci beaucoup et donc tozela rara ndega rolobaki tokozela kaka photos dans la déjà ya kosepela voilà mame Miline Nzemba o yangai moi si ya papa tous pepele ya mbetolo na kati à Londres en tout cas na pesio vraiment ba salutation ebele voilà tosonge nanu Yasmine programme na yo na groupe eza ndenge nini mais question mo o na otu na yo na mona mingi Yasmine botournara ming na kin awa système net ya ba voyage nezalara ne tomona ngo pe ba musicien azu groupe na e ba kebeta na Matadi azu groupe na e ba kebeta na Boma azu groupe ba Angola surtout mikolo nzela Angola pe fungwa minango yango ne koma lango poto pona bino ba artiste est-ce que ba projet on appelle ça pour un groupe na yo coin de Jolie Yasmine? Oui bien sûr. Mais malgré ça, bah pièce nanga misusu, to tournango na kinte, to tournango na kinte, to tourna na ba Congo, Hermon na Brazzaville, banin to tournaka. Moi ba déplacement à la nango. Mais tozo prier que ba projet ndé eza mingi ya minene ba net ba ne o ezo ya vraiment et c'est vraiment tout ça ba déplacement ya bien quoi, ya moi musique. Oui. Mais on a ming de bobima quand on est à pona ba ko tourner ba pièce théâtrale mais net spectacle mon robot hein mon akata podium Jolie Yasmine groupe na spectacle mon est-ce que ba projet on a pesali? Oui Betty ba projet on ezali au monika que na mboka biso vraiment ba producteur vraiment baza vraiment ti. Oui baza vraiment tezali musuka muto bunda mbo on est amke mais eza vraiment parce que muto bimsa mbongo ne ebele abando produire ba eza moi pasi yango tokoma mingi kaka ko bunda biso moko so ozui moi moyen ba nini au créer spectacle boye ba pipele ki yo moko c'est bon quoi mais nazo prier vraiment ba to o balingi ba soutenir vraiment groupe coin numéro ezali 089 35 629 vraiment ba tout o balingi ba soutenir vraiment. Oui, en 00243 99 35 629. Bah tout vraiment au baling va soutenir groupe vraiment numéro yangwana vraiment et ça la bien parce que tous a besoin vraiment tout ça ba déplacement wana comme gouvernement mais aussi simba biso te ka biso na biso ba congolais nde to simba na ba o baza mutema malamu numéro yangwana vraiment hein. Viens en JC Diboko, Justin Kizozo, Willy Sionga vraiment, Boebi, au groupe Nabino. Na bosanité les Sarkozy, Dios mena, ba gros bisous. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yasmine. Mais le projet d'avenir na Ozanini, en tant que femme, en tant que présidente PA groupe Nayo, on pensera un jour. Ozala nani à part musala na ya théâtre okoma nani osala nini na mboka na biso même na domaine na yo ou na domaine mususu ba projet minene eza nango beti mais l'air non ne se réaliser te moins kuna lobango boeza te parce que o eza tiers monde bato mita malamu baza ya mabepe bazali moins kutuna lobeza te mais ba projet ezali pendant kutuna komi ata pembeni te place na lukara na koma nanu kutuna comité alors nzamba sunga kaka nayebi ke un jour na okoma oui parce que ba projet ezali pour ce muto zangi ba projet ozangi ba ambition otikalaka sur place quoi biso tolinga ko évoluer lelo naza na 1 lobi naza na 2 na 3 na 4 komata quoi oui. Voilà en tout cas merci mais Yasmine oza capable dekara au jouera musala au sala musala na yo jouera bien na scène groupe moko boye ya mboka na biso te car na Hollywood wana babengi yo okende siko beta featuring pe siko ya monde à théâtre Yasmine okoka obeta penza
I'm good. Bilo moi bongo betonsko donc osaka na lango. Bien sûr. Pourquoi pas? Bien sûr. Parce que musala o to sala on a sentiment te. To sala on a sentiment ta mukiete parce que tine au moins tene na biso ke place na lingi na koma na comité. Soki lelo o cop wana yelinga na osala ngo. Pe na okoka ngo. Oui. Pe na okoka, oui. Okango. Beta pena ba anglais kuna Christian Mbuya kraka bi okaka Yasmine onga na yebi to Yasmine Mususu. Voilà Raf Ngindu l'ingénieur, notre boss, notre papa kuna na Boston kuna bizika dans les États-Unis les royaux kapenza Yasmine o beta ba I'm good, I'm Yasmine. Donc alors ba est-ce que Yasmine ko nga na yebi? Bien sûr parce que musala o to salaka, il faut quoi apprendre. Parce que les lots au cop soyez, l'homme soit sengi que okende na pays mo baloba l'homme sous portugais. Il faut y battre. Il faut y battre. Ce pays sengi que on a place non que ne faut na loba anglais. Il faut na y battre. Kaka yango siko ba monsieur zara ba sa musalo na sentiment. Ngande za bo l'homme sous tinde ba benga nga kimukulu. Ezate que on a fait na rana ndaku ba pongi non. Ezaka pona apprendre. Oui, c'est ça quoi. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vos réponses, il y a un simi donc so copé nango buka na terre au betabi même na portugais, même en anglais, même en na ki arabe. Hein? Attends la ki chinois donc nyon so akosala parce que le bi et ça musala na ye asa capable yako. Voilà. Cerveau cerveau est comme non ya bo mama te ya bo mama et mon pe lembi lango na raté ton raté cerveau et ça toujours un espace kaka pona ko apprendre ndé na zabo et so esengi pe lelo na kota sous formation moko bo na kokota na po cerveau nanu etondi te pe kotikala jamais kotonda. Oui. Merci beaucoup pour ce que cerveau comme non ya bo mama un cerveau et les mines comme non ya bo mama gangue la kana nous bébé kuna okipaka nous papa mais c'est bien dit hein. Donc voilà quoi to moni que musalango c'est dans les sons hein les appels passion na yo voilà mais Yasmine donc to comme nous déjà na suka émission na biso ba fan oyo balingaka yo au promettre bango nini et puis au banda sous numéro ya contact si osana lilo ba ya koyebisa bango. Là, vraiment, je vous en prie, Nati, que le micro. Merci vraiment, Betty. Au bazar partout à l'étranger, wapi. Surtout la question où on posera trop que na banzonting na zo monanate. Ezate que non na boy na monana non. Eza par rapport ne musalango comme kende. Na bande ezalaka babengi yo banini moi lifuta mukie eza vraiment bien te quand même nga naza présidente naza pe na batu o baza na sima nanga musala vana sale faut quelque chose ezala yango batu tout o baza à l'étranger wapi eza pe na Congo mutu oyo aza na besoin ki na zonga lisusu na monde wana na o préféré à contacter nga na numéro ya troupe nanga eza 00243 99 35 629 à contacter nga na kozonga nanga po lelo na lingi mingi ke kopeye na groupe nanga na travailler na bato groupe nanga esili wana mais que ya kokende lisu na banini te wana vraiment te à part ça na lingi bino mingi l'air kaka bino nde kaka sebo simbi groupe oyo nde na kobando zala air nyonso na ba télé na bino wapi ba gros bisous na batu nyonso tout o balinganga na bosanité ma copine à moi Cécile Bilonda na Canada Kesha Mbute ba gros bisous na Yannick Landou na bosanité vient na JC Diboko Justin Kizozo Willy Sionga ba gros bisous et pas vienne maman na vienne na Sims hein na Lyon exotique biso na biso vienne na Sims na exotique biso na Lyon en tout cas merci na Onyos to sala ponanga pona groupe nanga en tout cas nzambe apambola yo d'abord sanité vienne na Ruben Ruben Kwami yem to apesi biso espace kitoko awa na le Piccadilly batutu o bazali banda mboka o ozoya na Kinshasa adresse eza na oka moko na matonge na lokolama
na Flat Hotel le Piccadilly vraiment boya ba chambre kitoko o courant zate mbala moko groupe na bosanité Kwami Shaka la musika na ba London ba gros bisous place oza na lingi bino ya mingi ba ona bosani boleki telme belé na pesi bino ba gros bisous vraiment na bosanité Jacques Boloma. En tout cas, nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandaka Congo Promo TV 5.net. Bolandaka émission News de Kin avec moi Betty Masengu. En tout cas, merci pour vos conseils, vos soutiens. Merci pour vos prières. En tout cas, ça me va droit au cœur. Voilà. Yansmine na évité pour na bandeko yo. So qui na évité so rosale la bangata. Mona so ata bilengi wana e manka bango te bakala mingi te kipendaro vraiment ezobima kipendaro ezobima vraiment na bokasite ya vie na nga ndaro esani eloko elingi motema eloko elingi motema kipendaro vraiment na bokasite ya vie na nga Didier Masuki mobali ya mandefu pembe kwa bomona nga. C'est ça quoi, il y a au moins ça et l'eau la minute exacte parce que kalaté bozo vivre en alsus. En tout cas, un dégât joli en semi dans le lobby. Nyonso na ebeta bonga motema. Pour ceux qui pendare bimi vraiment baso mba pièce wana quoi. Donc voilà, mais liloba ya kokabwana. Pona bat nyonso balinga kiyo to yambo na News de Kin na émission na biso avec moi Betty Masengu na Congo Promo TV. En tout cas vraiment Congo Promo TV, succès na succès. Boke liboso vraiment na remercier yo Betty Masengu na gentillesse na yo na beauté na yo ekenzela moko na bosa inte cameraman na biso a Bogar comme na bosa Christian Mbouy ba gros bisous Bolzi Bosange Fanny Mayamba Nenette Mashkot Vinda Gertini na bosa inte coach Rabi Mavinga ba gros bisous. Batutu ba mi na nga ya Facebook na bosani biote boleki te mebele na mona te na banana nani na suka na nani vraiment na pesi bino tout ba gros ingénieur Raf Ngindu en tout cas boss na biso ba gros bisous en tout cas musale ke ka liboso na boakele vraiment ba fleur ke ka toujours liboso po sans yo na minute on azat. En tout cas, merci beaucoup. Droit au cœur. Et en simine, bonne chance et belle penayo. Na groupe nayo qui est toujours de l'avant. Et donc, merci beaucoup pour Ngana Lobara. Joli en simine. Azalaranae, gentil, Azalaranae, bien solo lara, bien. Ngana Lobara, sans polémique, sans commentaire. Azar comédienne nanga préférée, je l'aime beaucoup donc wana koute ressemble de bana kin boyebi bana poto Christian Mbouy n'est-ce pas wala to lo barango na kuzu mais to bimisaka ka poto boy lobi muto azate combien na linga kemi te tant muto na bomo il faut ko kondima musala salaka donc bois kele ba fleur pour que akende de l'avant voilà quoi. Merci beaucoup Jolie Ansimine, continuez toujours boé ko se pesara ba fan na yo ko zalara randengo zalara bien quoi. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci beaucoup à tous mes fans. Nous sommes déjà à la fin. Merci beaucoup à Christian Mbouy pour les images. Merci à Timothée Piana Serge. Balbi Cordon, respect. Kitokos na Kitokos. Merci infiniment à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindu. Balbi notre papa depuis les États-Unis en tout cas. Merci beaucoup à vous. Mamé Miline Zembao Yanga na Londres. Moi, si y a papa tous Pepe Liambeto, le René Kabassé, le Wetu de Bruxelles. Bah, sont à Bruxelles mais batikane René Kabassé le Wetu. Voilà quoi. Mon ami Ricky Nemia là, solo là qui voilà quoi. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous aime énormément et d'ici là portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya kusamba te. Tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Droit pa Congo Promo TV boya sel mokili na esia. Ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Raf Ngindu. Congo Promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola nango li solo oye
Ok, esimbi. Aspect. Te masolo se fond mais silite. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous à Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ni dobi biso de kota tina baki tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV Raf Ngwindu #1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso. Vous avez les États-Unis. Niveau baboy. Faut que vous ayez les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va vous aller battre. T'as pas vu ce que c'est pour le Congo et que les boussons. Raf Ngwindu n'a pas pensé à ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.